mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisibino ki azalaka muninga na yote. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pe na kotika la pe kozala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka muninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo je saute pas nazalaka moninga na yote ngai se beniko popoli po kuluti ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga nazalaka moninga na yo te est-ce que nga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yote Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Mbote Nabino partout, Bokolanda Bisso, na tolobe la vie officielle. Voilà. Merci Nabino, merci la confiance. Bolingo Bozanango à travers Bisso Bandeko Yabino. Les autres encore na Aigle. Washington, merci. Courage. Jerimbo na Canada, IP Diego de London. Mingi nazomona Emile Bamba de Zurich. Na Zurich on a côté à Dams Security. Nazomona Emile Bamba, wana pena Emile Bamba te Oumela. Bon séjour, je crois peut-être dans Kinshasa, Emile Bamba. Platini Chipamba, wana baza Yangai. Côté nous mona Sousou, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Big Antoumou prêtre, toujours. Les autres ont 5 kitoko aigle. Tobeta masolo. Masolo tobeta lelo. Ils ont moins passé. C'est-à-dire mes parents, boubenda penza ba télévision, boubenda ba tablette, ba ordinateur, ba téléphone. Pour makambo to solo parce que peut-être ils concernent surtout bateau bazami na bana basi. Pour la biso. Makambo est concerné bino. Nous continuons d'inviter comme ça parce que tout ça, on solo, on a eu. C'est qui te bonjour. Bonjour Papi Gen, bonjour tout le monde. On sur Balandarabiso, Balandarayo. Et voilà, bonjour Nabino. Cela dépend aussi à Herbe Zalim, sous continue dans Boutou, sous ce continue dans Moï. Mais on a bien 5 kitoko, l'aigle de l'éternel, sage Yamboka. Oui, auto sur la sous. C'est que la temps au temps à Bisso, Boyoka Bisso, au commentaire, et ça va bien. Donc, tout ça, non, pour Nabino. Merci. Voilà. Yende Boketuano Benga
Commandant, il faut bien parler. Il n'est pas bien parlé, bien parlé. Il est très bien parlé. Il a tout le temps, tu as invité à la personne qui pas Guindi, la condition Guindi, et il y a un bon Guindi, la personne voilà. Alors l'autre le bel sûr problème moyo eza kosala mamingi batu oyo ba mesana kosala bana baninga mabe okomona mwana ya moninga ya mwasi omoninga ngeno mwana wana koli parce que moni bana basi awa bana biso basi awa azane non na base na zano na âge moké mais a développer rapide tant yo moni ye mwana wana okanisi mbala moko mwasi ndekoma benga na Belgique a singa lobby je crois na Liège je crois abi papa nde naza boye na oka pasi makasi tango loba makambo na oka pasi makasi nga na zwa ndeko na nga moko mwana quartier na biso nga na bima pe kutukala na ye oyeba eka par rapport à nde masolo na zwa ye na tia ye na ndako parce que l'air ngunde simbite babimisi ya komeki bina libanda nakenda kozwa ye ti na gare du midi na mema ye ti na mboka nanga mais asalanga ba aventure ya kosakana ta komaki même ko toucher bana nanga ya basi moni biloko boye e osenga to dénoncer yango oyokeli mutu mawa obise te mutu en tout cas ndinga za boye o pena mutu na ngai na China parler yo za na bana basi atali même pas bana ça dit pona ye bana wana basi ba bana été ba komi ça dit yo mo ba femme ce qui te qu'on a évité les solons peut tout ça les sous awa récemment de ko ba la zui akuta ina camarade na emoko to tcha ba vidéo pour ça ma pe na ya Lyon pesa ina tcha to tcha vidéo wana c'est à dire neto à Lyon a tiki penanda kunaye asolana mwana ya master na ye bien très bien pona ya au moment na master abala pe na moi na parler vous comprenez abala pe ndemso bala pe na boye sikoyo wana moi na parler OK calculer mwana ya moké akei pe inde azupe na ba préservatif a tia na poche abana déjà ko avancer voilà. Déjà avant. Alors moi on n'a pas piégé qui alors n'habite yo fongo maintenant après nga pe na ouais merci papi Gen donc eza ngala mona ngo eza kindoki eza okimte mama be déjà eza kindoki na ba masolo ya ndenge wana o remarquer que bato belé ba komi même ko banga que approcher master na ye to ndeko moko a China ndako puisque et ça la maga pour na camarade et ça maga pour na pire té ça la même sous ça la même ndeko et ça la même ndeko ngala na komi na poto na sala constamment ko au monde même moi na moi si mususu akomo banga même petite sœur na ye to grande sœur na ye avant de pas na ye entre autres on dirait bazo du mana mobile na ye et na ba mibali mususu ko présenter même au grand frère na ngai mais mobile azo banga puisque a évité soko zanani ozo okota na kati ya ndako na ye babiloko oyo eza babiloko moko oyo na ba communauté na biso ce babiloko aboye ezali ezala babiloko mo regrettable puisque na poto oyo tozali déjà il faut batu ba retenir que soko ye na poto ata masolo na oyo nyonso esimbi te mokanda na oyo baby na benga numéro mo ba benga ngo 115 eza wana mpona bato baza na baplace ya ovanda te baoluka ata bapesa o place mo olali ata lelo lobi obengi lisusu nsima atoza na crédité yango esonaka nango donc soki nalobi biloko mpo bato bacomprendre ke motu c'est-à-dire tozaka obligé te lokola masolo na oyo esimbi te makambo no nyonso ebebi mikanda eza te ngai comme toza bacamarade fo nazwa yo natya yo mpa na nga or soki tosala yango ezalaka na motema ya malamu puisque tozotala balien nini toza nango ya kimaster baplace nini mutu uta nakotika ndeko na ngai libanda te oyo mpe naza master na ngai tala ozopresente deja mutu ke oyo aza master na ngai makambo no nyonso to ebebi nazwi yo batie yo na ndako atanke master oyo yo ye na ndako monshe ntango yo présente ngai ke oyo camarade na nga madame oyo master na ngai tokoli na ye ensemble
tu peux essayer place avant puisque makambo na ye baby aza na place okende te akola la na balibula mais trop te akola la na balibanda te mais okomi na ndako moni master na waza na bana mais d'office bana baza bana na yo bana baza bana na yo bana wana ba obengo papa bana wana bazo benga papa bazo bengo papa te po yo mutoboti ba bazo bengo papa na considération que za papa camarade ya papa et yo na tour na yo comment est-ce que ko tia na mutu na yo ke ban mwana azo bengo papa mais yo déjà ndenge na sa muté mo zo préfère ko benga papa te ngala papa te benga tonton benga tonton donc puisque déjà moi nazo bengo papa c'est-à-dire que avec beaucoup de considération que oyo aza papa nanga puisque aza camarade ya papa nanga tant nazo mona papa aza te c'est que tozana yi papa ko sala kenda to ba mission de service to ba voyage tout ça c'est que totika la na papa problème ko ko so biso tongo midi pourquoi tozana papa mais on a tout on a yo zo préférer benga tonton puisque ozo penser na mutu na ozo mona ke moi no ninga zali wana et il faut na lukandeni ya ko créer pour na salele na ko ba stratégie mingi ba sala raté puis c'est baton ba silité bazana ba ngokaka ebele eloko mususu bazo bimara se ngolo ba boy ba zui oyo lobi yango siko babandi ko kene ko exercer bato ba silité siko bazo bangisa batu ko yamba bata banda voilà ya ba ngai période mo eza petit frère mo abenganga afsinga na ndeko mo awa yego ndeko pe na yebi na ngai te nana ndeko na ngamo awa problème azoni ngai boka na province tout ça yo ko na pala munene est-ce que moi ezate akitele pa na yo abwa na vanda ngamo ko na na ngamo ko siko na mwana na zai ngamo na ndako na bisa mbala moko carrément na bisa na bi ngai na ndako munene puisque chaque monsieur ezaya bana na ngabasi bayaka ya mu vacances bayaka ba ko ya muso balingi c'est papa ba na ko jamais oyamba mo na yamba jamais inconnu aussi longtemps que bana na ngabaza bana basi bako ya n'importe quel moment on est le système y ko ko ba oui non oui voilà c'est ça siko mais et pas ya bato ebele biso to zala yo ka to na bisa lobi na ebongo amona ka mutu mabe tout ça ko mono mutu mabe tout comme ko mono mutu mabe te mais malamu ko mona ka mutu mabe pour une raison moko lobby na ngoyo ko za et moi prévention puisque ils ont normalité nous tu le bande ko na Belgique où yambi moto akomi na kati ndako akomi ko kendo sa ko toucher les bana vraiment donc c'est-à-dire so maman zate ye na tour na ye aye azo na ye ba te na mitu na bango tanga osala ngo na intention ni azo raisonner nini na mutu na ye mutu anengona dans ma communauté ça là on a conscience tu as non ça on a conscience ya conscience donc il vient no so qui pesi retour na sambwe au monde ba tia ko to retour te Arrête tes conneries, toi. Qui fait pour nous moi? Tu penses que les gens sont venus avec toi? Allez la capote. Voilà. Allez la capote. Ça c'est. Allez la capote. Allez la capote. Ce n'est pas ça. Je vous regardez. Et ça qui n'ont pas. Non. Oh là là. Je peux pas. Genre, moi, gars. Sur la face sur la face sur la main. C'est moi, je
conscience na tout ça na kaki makambo na osala et bandoké nango bien. Non mais franchement ça bango pour na ye makambo na osala et bandoké nango bien et bandoké nango et belé ba ça ba préparer na kati ya poto to na bana bana mususu auto boti bana basi soka e mususu boya mbaka tonton master na yo tam so aleka na ndako na yo avandaka il y a des fois peut-être to éviter pour ne toujours ba mama retoucher wana bano baza peut-être na âge et conscience ba ko toucher tant wala li parce que moi na ya mona ina été ayebi na epete vraiment tongo petanya la muki na epé ba kotie ba mama pe mingi ba mama mingi ya ba poto pe il y a des fois ba sukola bana na bango te trop souvent autinda mona kendo kota la douche donc moi là kendo donc ça dit moyen contrôler ko du moyen à contrôler moi ni ça te kendo kota la douche kendo kono kendo sukola à contrôler moi na te parce que moi no ala ki pongi ala muki ne pe na tongo a éviter so tonton camarade à papa touchaki a éviter moi non a éviter pourquoi a éviter lelo moi na accès à kola mais master no mo boiti a moi na eba ke moi na banda ko toucher et on surtout ta banda ko là d'abord oh ba no oh ba ça ba la ki a éviter ko ça a éviter ba oh ba ça mususu ke papa bimi camarade à papa mutazo rapisa bango ba ji pour ba mère ba éviter vraiment ba maman makambo yo merci c'est kitoko na kati mo lobate ndé toujours baksa kaka au moins to lobia za likambo ya ça dit bazara conscient pour na ba âge mususu o sali comme inconscience té ba toi ba sa makambo wana ba sala ngona conscience et puis ayebi peke soke simbité na gozwa retour ayebi na siko yazo sala on na boulke et simba oui moni ba maman ba de biso basi c'est vrai nzamba pesa bino mitema moko boye mais boye bara que mitema o bino boza nango quelque part au crélo peu problème au crélo problème sérieux et que là au moni kolokota ba genre ya parce que moni mutema mutu na kati ebité c'est pas dit que tout le monde a makambo wana c'est pas dit que to lo ba ateke oboya ko yamba mutu soko lingi ya mutu na ndako no boya ko yamba te c'est-à-dire to lo bena on a sens que ezana ba race mususu abatu oyo c'est-à-dire yena motema na ye ayibi bina ke non ye salama po sala rande kolo yena motema na ye ayibi bina ke yende ngaza wana robeteli so mususu te soki makantine ya salama be au salaka oyo makantine tindi imaginez ozu mutu abane kolala nde 5 kitoko robi wana ba 115 biso to leka kuna mais ozu grâce le bon mon frère Jeff Fongi quelle grâce oyo zwaki nde kwazwi yo abiso ba en tout cas yaka olala na ndako yo komi na ndako wana komi ko sala bana ya camarade na yo ba avance musuku to mo abena ke non bon ça dit bo sala na ye bo tambola na ne bi li solo moko et ça ma quelque part nde ko ngazaki na mwasi na ndako moi ça va boyer na beta li solo ngo en fait a boyer ki ya boyer ko leka ana mwasi na ye na bana na ndako ndeko mwasi wana leki abensi leki na ye leki akomia apesi confiance basola pena leki donc camarade ya mobali basola na leki ne zala kaka baso pas de problème ayebike donc grande sœur fille wana hotel Kinshasa na mwasi ya garçon wana au camarade on comprend c'est-à-dire deux couples couple moko koto moko koto so oya koto ba bengisi pour expliquer ba comprendre oya koto ba bengisi abengisi leki na mwasi abengisi leki na ye siko tellement mibal na bango ba se fréquenta tout le temps de pso salaka boye alors oyo wana yaka kotala donc ayaka pa na bango oya wana ulia ulala na kiti donc ndeko pena ba rotike na ndako ba obanga te un moment petite sœur hotel Kinshasa komi na zeni bazo luka petit on n'a pas boya koloba vérité obi kazuela petit on a parlé ena mboka mowa na kantsangwe ya azuela petit on a parlé alongo la petit on anda kwa grande sœur na ye luke donc siko ba ye barate mobali nani siko mi makamba ngope ebomba marate ya ko bima sœur on l'air ton sœur ne l'air yo yeba makambo wana aleli
avec moi si parce que moi si anda otanga bien na makambo wana à comprendre que master ndam tapesi le qui ne wana passe vous comprendre parce que tala niveau motema mabe ozo kende et pas ya batu ya moi moi le moto lo bagawa mo yeko na ko ba wina no mo ndako za place ba yamba tout le monde voilà ndaku eza place oyo il faut vraiment ko bana biso to bota awa bana na bi amara tonton moi na pas habité ayepe à sa colline pas vendre ne tonton zo ne tonton ça sous tonton donc il tonton pour na yebi que no yo zanzeli ouais on a chéri na ba maman il faut bo contrôler la bana makambo yo bana belé musuzo mona au frère combien de pasteurs il y a lokuta basali makambo wana wutu so ok kutu so na kwa wana e baby si so ba makambo belé omoni na we biso batu bana ndabiso bien gen secret o ezana ba ndaku na poto côté ba maman atika okosa osambela atika omoni nzambe ko so nzambe avana na trône na ya tala boina se ta ba ganga ganga na midi ba na prière 0,5 nzambe atala pharisien la pharisien c'est des vipères ta oy bandaku o ezana poto na yeba ta on komi na poto ba oncle na ba so ebisanga ba lobi ke la plupart a bana mingi ba na poto a ya ba liboso ba bana ya ba kolo ba bandaku te ba biso période na biso tellement to bandeki ko yaki ba ndenge ya ko koma suba période mo bagamki donc et on na bango ezali ko mona moto auti poto ake Kinshasa po ayela yo mwasi na yo donc déjà tant a komi na Kinshasa wana yemta o mema mwasi na yo abani de obima mwasi abanda déjà parce que mwasi po na ye azolenga poso ke poto OK poto tu ko traverser na bango nyoso banda Congo misuso yo côté le Sénégal Sénégal Côte d'Ivoire to kita soki ba il Maurice soki wapi tout ça ba yepe kokoma moi c'est azoya na France mais ba kiti sous jour moko avant na Belgique balali no bien sous ajo assisi tout donc na ba bisinga ba bi mona mwasi abi biso abaso bisinga ba bi aigle talaka mobali ope otika mwasi no kala master na osiko ayeli o mwasi opesa ke ba mbongo makambo tout ba sali ba papier aye na mwasi deka mwasi akoma lelo ata yo utaye musalo ye elo wa liboso ko la mbeto moko tango zeni banyo kola ya yo aïe soki ka balobi ba fungoli je wana ekotika na mutuelle to ekoti na assurance maladie bato ba même ba mendele ba bomana na nte biso be ba africain to bomana ce que ça a confiance oui bika non ils a confiance ndenga yebo to za tellement za na besoin na mingi yango na mbala moto nde on dirait déjà biso ba mibali pe confiance na biso pe les gars moi mi to na ba ils a confiance auto kanisa to za nango mais en vrai ils ont vraiment confiance au moins le monde na yoga na générique il y a tout le bel vie et ça là l'homme prudent voit les mal de loin raisonnable la maman na idéologie ouais et ça na biso ça mais batu bakipa motondi batu bakipa kaka mususu na sala ramoninga na yote na ramoninga note et puis batu pe ba landaka slogan na za muninga na yote on dirait photo expliquer ba comprendre ba comprendre je longo sala ka donc parce qu'ils ont compris na yote donc comprendre na ko za muninga no na loengete na ramoninga no te c'est-à-dire que et alors quoi ça esprit et ça sens et le roman boy mutako aye vis-à-vis aye liboso nanga déjà na kati nanga na za dina idéologie que na to ba ninga ni c'est-à-dire que au traité bien to koko so to koko c'est quand ni ni to za vraiment au traité qui toko quoi voilà mais to za nde ba ninga te c'est ça c'est-à-dire limite moko voilà ce qu'on va comprendre en mote ce que son na l'homme prudent ba yo ka ngo pe ka ba comprendre ok faut ça la prudent na makambo tout otika mutu mo boy peut-être 2 3 4 5 20 ans libanda na yo otindi ba kendo zo ye mutu po tindi aza master note ke ya master na yo ke bokoli bonte izaka boyebi ke ye to vanda na babango ye kuta sala age wana abandi ko longola ya bandi ko tambusa ye titi ya komisie pe na ndako
tant on peut pas côté wana tout ça pe na boule te bondo et les lots mais on ça prise de contact puisque tout kabona moi kala to me gana kota là et ba paramètres ni tout ça là après il faut to kenan go tout ça to ba test go tout ça na ngote biso déjà ça nenga zo na sina préparer tout pour tout faire face na comportement wana ça dépend na to parce que moni na minute yo to beta li solo boy potam sous na ni komeli yote imaginez moi na no mwasi imaginez nga mwana mwasi tanga bota maki rosokole mutakala mwana mwasi parce que imaginez moi na mwasi mutu moko boye oza animé na mauvais esprit aya pena ko abuser na mwana parce que imaginez biloko na tout soke komeli yo zolanda biso osani komeli skopa nani o aza frère yango mwenga na efsa bande ko belé na beta masolo à chaque fois. Ils sont là dans zone rapidement où il y a moi si à Outa Kinshasa pour la kenda makambo c'est mon Italie na kenda makambo wana. Obi na beta liso na baga. Omoni bato basa na l'église. Bino bolingaka ba mama ba na bana. Na bana biso basi. Oh mwana kota choral ngana lo baga. Mokomo mwana ngabisinga papa na ngana na bisi na bi non, je vais pas. Parce que pour la basi azwe mbena nzambe. Ouais. Au moni même ba ki fi d'honneur wana na kati ya na basala ba fait tokenda wana au mariage. Mwana okota to sali bana wana parce que mutu akoli agondi magondi mwana donc aza mwana muki. Bana na bakota na fi d'honneur wana misuba yaga wana aotala mwana ezo denda bondeni. Ouais. Donc pour na ye alongoli makanisike mwana na za mwana muki. Mwana moninga na loba chaque fois makambo ya routine mwana choral nazaka contre yango surtout bana basi. Parce que au contrôler ndeni ya ke choral kuna oh frère na biso na yemba quand ba frère bayaga abeta guitare auto Angola Angola Kinshasa ba no ba beta synthé na guitare ayemba kwa Matu Samuel so beta yawe parce que mama ya mwana pe fan ya frère wana zone frère wana Constantin to ko saranate oui Constantin donc on va aller dans la beige. Ah oui, on me kala. Bah maman, en tout cas, boye ba ko veiller surtout. Moi mi bali biso ba papa to bimaka. Ndese kitoka lobiawa. Zoka tango contrôler bana na yo. Zoka tant. Moi no fatigue la bolumbu liboso na yo faut contrôler ga ye. Pour ceux qui frère moi comment ko abuser na place yo me makaye. Oye ba yango soko contrôler moi yango na ba mikolo chaque fois ba parents faut ko sola na bana ya lisolo mono to beta ngona yo mikolezo ya oze lisolo ba parents faut ko solola na bana ba parents il faut ko solola na bana talo ko samara na Lyon soki mwana wana zalaka na dialogue te na ba parents. Imaginez mon toubena tiki ndako na et puis place moi zaki sont au 8e niveau. Atiki bena ndako na ye, azu pe des préservatifs atia na poche, azu na ngopena kudodo. Sur ma cantine les azu ya bonde tobeli kamba conscience ça. Dans ma cantine azu ya wana, ma cantine za nini. Donc moi na simple na lelo. Lelo be ma comme na ko sala ye. Donc azu ya pas soki sa mwana, azu ya pas ye. Bande konanga ya basi to mibali surtout ba papa bo sedaka facilement na ba sentiment ya ba maman te bo sedaka facilement te moni basi nyo surtout o nzamba sala mwasi bazaka limité raisonnement mwasi makamsu mwasi o sala pona mo na to sala malamu nzoka nde sali azo bebisa makambu tout sans le savoir alors biso ba papa to zawana nzamba tinda biso nde pona to encadrer bango pona to sunga bango to ali sungi pena munene pona ba maman ko zala porter témoin c'est ce que non té et ça ni non dans l'église té pasteur comme ka ko tout la pasteur mususu wana abimara na maman aux États-Unis abimara na maman oui makambo futo lobela ngote abimara na maman après 6 mois na rendez-vous ba kutana mo en hôtel akine ko sasa sou mwana mais finalement ce que basi ngo be boyoka karaté donc pona yo ngako na mo loba 5 kito ngako mo loba yango na frère chef fonga mo na pesa bango yango na linga frère wana mingi quoi chef fonga na linga trop ondenga boya makamba l'église wana
frère moi benga na États-Unis makambo na zoke no malembe na otala ona poso mega pa ndena kosasa obi moi si nanga solo bananga kino avant to solana e bien solenga boma libala te il faut na solana pasteur na bango vous comprenez mais non quoi mon pas c'est que moi si en Afrique moi si ailleurs aux États-Unis mais moi c'est que non poto comme to so baboti bana 4 mais moi c'est que non poto sola no bien il faut au sola il faut so kana pasteur na biso ay mambo yebisa ba pasteur non ça ce que chat tu m'attends ça là émission où laisser partir mon peuple chat tu m'attends ça bino moi si na yo na ko longole na mbeto na bisi banda ola na si mais bozandeni donc pour na bango pasteur ndé mutaza nzambe oya ko diriger ndaku na ye entre temps bazo yebate que pasteur wana au moins bazo za la abuser ça fait mal bazo za la abuser même na ba pasteur mais pasteur azama moi siné na ndaku pasteur otika moi siné été pasteur azo diriger ba na ye ça fait mal pasteur azo faire vivre famille na ye couple na ye azana cher peso azo te exemple nyo surtout ezanda ku na moi siné mais yo bazo linga ba pesa yo lo bazo na bazo zona mbongo bazo esprit bakomo bimana yo peut-être bakompe bimana ba na et puis pona yo c'est-à-dire au moins oh tu le baneti moi si on est aux États-Unis sur la na mobali bana 4 et après azo imposer mobali ça imposer mobali que pongana auto so la so nini mona pasteur c'est bana nyo surtout babota aux États-Unis ba mekana olandela jeune ba mekana olandela jeune puisque au groupe ko banda pasteur pas ko bando pesa la loi na kati ndaku ya makasi ndengwana sans vraiment na ndenge nini vraiment tant biso to ina obala pas ba parents bien to ina obala pas ba pasteur bien au moins biso to utara ba église moko qui son nom repose en paix notre pasteur Robert Mabele Robert Mabele banda lo bana biso lobi so sambela pas na ngai cela ne veut pas dire que le soko ningo bala ka nga mutu funa chabino maboko oza obligé osa la choix ya pasteur nini au pambo libala na yo puisque pour na yo pasteur wana za témoignage na yo abi ba transmettre ka oyo mutu aza nango so pasteur wana za impidique a opposer bino ka maboko bata ya bundumba na ye so aza sorcier a envoûter bino c'est-à-dire mutu fa za la libre ya osa la choix mais lelo non pasteur nyo surtout pour naie donc hier so mutu obala na église na ye mo des fois imposer maboko ata so ka bima ba si 10 na église ye mo aza en secret bima na ba sœur wana bima na ba maman ba sa mabala bima na ba jeune fille yo ba za ba vierge mais na biso to za makambo béré sans pitié papa oyebi na mboka mo Orléans pasteur a ocha moi si liboko mais ye mo yebi la fille on a ocha liboko peut-être lobby déjà na zaki na fille on peut mo pas yebite bon pasteur na fille on pas yebite ayebi kende na ça va donc ça dit na ça donc tiens telemi wana donc ye fille na yebile non donc ça dit fille na moni bina tak do moni taklino pasteur taklino ma sœur moi si azaka soumise na ndako foyo ka mobali moi si na sœur mutema nda va na voilà na mamu to azolo balanga non mais ça dit ngala loba bo na baka mususu tanto lobaka ezana batu oyo bako ikufungola bango mémoire bakomi zonga batu mais ezana batu mususu ba ochiape ka ndeti mona mosi o tolobi achaki puisque place nyonso to bata mabe bazali ba envoyer déjà ya diable bazawana o ba banda ko appuyer misala basalaka batu malamu ba ozanga te siko batu malamu ndi bako banda ko comprendre makambo papa nalobaki yango tout à l'heure ezana bana mususu bazana kati ya bandako type ndako mi pe grande fille à Bali kaka camarade ya papa moto ayebi makambo nyonso to asana nzoto mwana ya des fois éviter mwana olala ne pongi alali penda innocent c'est-à-dire ayebite tobeta masolo ya ba science anatomique te awa poto bando expliquer tout mais mwana ayebite donc autour de l'homme tout à l'heure très important ba maman il faut pas contrôler la bande na bango basi et puis il faut pas pesa ba ko tsara bango de je moni mwana mosi o ya lion wana mwana wana sei ba maman na yeba banda ko préparer na yebisi yo ninga ozaska na yebisi yo ngeza ndenge ni yo misa déjà biya 100 € pesa pesa mwana achango pena donc abongisi yango pena bongisi yango pena
Très bien. Tam sous nanda ko c'est que il même ici mais a gangela madame. Mais ça on a dit calcul en place à Okende. Ouais. Donc c'est à dire ça on a ezokende pour que ne bébé sa vie à moi. Que ne bébé sa vie à moi. Oui bien tant le baboya qui to ko mon esprit bien. Esprit mo yelinga na banano. Ba parents oyo bana na bango ba biza na bango. Et ça la bango ndeni na ministre. Non mais papa déjà malamu to azaye malamu ayebate. Malamu ayeba na ngate omona mona mwana ngai nenga leka na yebi na ngate mais so na yebi. Soko yebi. En tout cas ba maman na omoni tant to ba parce que bana batika la mingi pa na bino ba maman et puis bana basi ba confiaka mingi bana basi ba confia mingi pa ba maman bango hein. Bana basi ba bona biso neti ya mo ça dit moi c'est la camarade de papa mais ba confiaka mingi pa ba maman. Avec que soli kamo boye moni tam suzu ne ba mona moni période ne a sa maman yoko papa tam so yip saudi c'est abisi maman alors tangu ba moi nazo ko betela yo ba masolo moko boye ya bandingo wana banda ko talisa mwana yoke obi kana ngincha sezalaka na bi biso tangu to kola to bana mike oka o kota mwana ba mi ba été aux oisemi basimbi aux oisemi omoni siko pona biso makambo wana moi ba parents autres ma balaki bana pena ko couvrir pena ba bêtises on donne le bango pena on ba honte na ke biso to yeba yango donc moi c'est moi pardon ça dit faut ko bangisa mwana moko c'est non mais lelo omona maman na kata na kuye moi zo bina loketu pena bodo atie pena de ça dit ala ça mwana bina loketu parce que tant mwana bina loketu jo moi va na TikTok jo moi va na hotel eti comme subu na feti moi moni mwana oya bina yo na bina kada botika ko exposer bana bino botika ko exposer bana pardon parce que ma maman mingi pe bazaba exemplaire té bazaba exemplaire c'est ça aussi hein? Ah oui c'est ça aussi ben voilà on donne que c'est qu'on a aussi en débat bazaba après ça au bazana on nous exemplaire té on attend nini ya opesa mwana ba conseil on attend nini au contrôler mwana mususu sola na yazolo baba na poto bazaka ba mse mama tabulu baba na poto bazala bongo mationnani bana poto ata botami aw biso to yaki ko yati bana poto na ba sere na yesika na zalala na evri couronne ipa ipo masumu na pesi mbote na sami na saka na école moko petit frère na biso mo bande ko tanga bazaba sénégalais papa sénégalais aoleka bazaki na ba air à repos bana ba bimi ba télémité ni bazara wana moi petit garçon ba 15-16 ans papa na yazoleka moni mwana omela likaya mais bazana école ba bimi nde ba télé mwana omela likaya papa wana ya azu mwana naye classe na isilité mais na ya repos arrivé mwana akiatie na voiture akien na ndako na Ivry akota mwana na ndako abeta mwana wana abe ko baninga na yeba mona déjà ndenge papa wana zwa ki déjà bandea ko menacer balobi na école babengi mbila balandi ti na lupango place ya papa ngo baye o sonner na porte ya appartement et bien le papa wana salaka azui carte de séjour na ye akitia on a se à porte atindika on pena na musata et bimi na se FC ba so eza pona mukanda bo pesanga bo zo mukanda bino na ndimi leo na zonga Sénégal na mwana puisque éducation oyo e pa na biso ezalaki éducation oyo pa na biso ezalaka te mwana na ngai ezaki poto te ndeko okoma osala ye ngai na otinda ye classe ya yo omela cigarette mais omona pa bamama na biso baafricain ebele tout ça du fait que bango moko papa imaginez-vous que moi si banda alamukaki ti abandi kosuka basali réseaux sociaux na réseaux sociaux c'est-à-dire tout azosala na téléphone nega akoti na cuisine na téléphone abimi kuna na téléphone azongi na tuna bosololaka nini tani na occupé moi mwana uta classe aye na midi ya mususu so ali na cantine tayo le na ndako nande mwana sala miliki na ye sala iso kibe bapati nande mwana mibimi yake ya zaka na téléphone misusu bazaka tia la lipongi abosani ka bando so na ba téléphone etikali muninga komi allo yoki allo basuta bi oya si akata ni akati bazana tani ni ba ko éduquer ba vraiment ndeko je crois que makambo to lo ba oyo eza tozo toucher un peu partout parce que eza makambo ezo salama et poto zonga vite fait to kinde na biso poto ke kosili ça et na yebi lisolo moko ndeko moko
ya mobali wape salama na yoka mpe côté na ngape na yoka na ngango côté ya batu na ngape na yoka na ngango mais na yoka yango ndeko moko bauta Kinshasa bayaka groupe mwana lo balo te mais baton ba yebi obike azana place awola la te bauta Kinshasa a place awola la te master juillet a tie na parler vous comprenez mas ah obina mutu na ya laxi mère na parler ah madame obina mutu na ngape na mutu na a tie na parler skoyo noko kenda musala ndo sa sécurité akenda musala zonga swa kenda musala zonga swa ebi kende noko kenda musala wana siko omeka neza te moi ba excès moment ya mutu na ngado c'est-à-dire qui coule wala qui pire wana ozui qui pire na bino mais on souti pas moi si donc c'est-à-dire qui la pire ngaya c'est-à-dire au moins sur la makambo ya wana moni faut ke ba makambo so sola na miso basi na miso moi si na yo iba mbo sola na ba camarade na yo soki boza ba camarade na yo moi si kuna l'esprit a bien ah ouais donc makamuna bino moi si non ça au moins début le déjà ils ont protégé quelque part sans le savoir on comprend parce que tant on bête ma solo mo boy il y a c'est-à-dire na ba gros mot na sans pideur na ba gros mot bima moi si pas zoyo c'est dire donc ba bête avant c'est non quoi là donc mon pas solo ne makambo ngo kasi comme super bête noko mukolo mo boye awa kabna que non moi c'est que non oui camarade non c'est trop oui camarade moi tu vas filmer porno na ratanda na salon tu vas filmer porno na ratanda biyamba yamba o c'est qui biyamba yamba oyo na ebisa bino bandeko nanga yako moni un esprit ya bien il faut qu'on généralise kaka c'est-à-dire bambuma mabe tout il faut qu'on longola ngo au même temps mutu masa zo na parler mère danser bonde do moi sinanga danser ba couleur o danser o nani hein zo kumisa yo komo kumisa donc yo komo kumisa yo mo kumisa langa yo mono moni biso siko na balianga ndo na Lagos so nga lianga ndo mo sa mo sino ga no mère danser pardon pardon ko banda biloko te pardon na betelo ko maso balianga ndo ko banda biloko te pardon parce que na ebi nengo sukela po basi balinga eloge bon balinga bongo alors so pe bobe banya wa go bando mais ko tcha chokote mais bois noir oyo kaka balianga ndo wana place wana déjà zo préparé ngana linga muto tcha chokote ngana linga pomoni nengo za boye c'est bon. Alors pour yo kitoko conclusion to ko lobanini pona ça dit ko lobanini pona par rapport à la situation pour yo bateau na ne komeli bangote basala ndenge non bateau e komeli bangote déjà to le baneni to le baté que nengo za wana za sauver nous allons sauver puisque les sumu on a sali lelo merci Yoko ça on après 10 ans. Merci, très bien parlé. Ah moi maman oui, très bien parlé. Comme monsieur Sowoka ça va ça sauver un peu va ça va laisser aller donc nous allons sauver et quoi komelo. Sur komelo te moi na serre yo nga botana bon na basité bo bana ba serre na ba frère na. Baba. Ata bana ba master no amino propre. Amino propre. Voilà. OK na appelle on appelle aller. Mutu moka amina bi on peut aller quoi viser. Ouais. Donc ça dit aux allons sauver te. On allons sauver te. Nous allons sauver. Très bien parlé. Et ça bamakamoko OK mutu normal il faut déjà azala prudent si tout temps autobo tabana basi même biso wa papa tous un devoir wana ya olandela rabana na biso basi je dis bien que to moi na so bandi ko poussa na to comme na tamo maman komi ko s'occuper ne moi trop mais langage na biso wa papa fait ça wana tout le temps fait ça wana na bana ya basi beaucoup fait déplacer ata tous ensemble était na ba maman la bango il faut contrôler banana. Très bien. Contrôler bana bazabana ya basi. Ba kende ba vacances bikenda kenda te na banda kwa bato yebité. C'est tout ça aussi. Voilà. Oh bazana vacances et pas banani oyebi bato wana te bana wana bazunga na ndako sinon kene na police porter plainte. Pas ndé bazokola ndenge bakola ka ozo baté à quel côté o akende vacances côté moi là lisoki ndenge nini. Voilà. Soki tonton ya tonton mo bazana na kuna bazana ya KFC ndé bango ba bazaba inconscient
lelo zwa oyo lobi zwa oyo sima lobi na waya kozwa bango na voiture na kobetisa bango tour babiloko wana nyonso wana c'est-à-dire mutu moko te na minute azana nous sauver na yango ba contrôler bana to contrôler bana ba oyo banoko oyo bazosala ke bayambi yo na master na yo pire à présenter pas madame naye mais ayo kanga yo susu c'est-à-dire bravo na babasi oyo baza na système ke sora comme mona master na yo ayokene na baje puisque basi bayeba si bayeba ngo balangage yo comme bien bravo parce que basi abongo baza oui une fois mais deux fois te au sexo pe bien papa ngani ngablo bien ezambala suka oui ayeb so pena bi non kinanga bongo te et amba non suka et moi c'est pour avertir yo le lobby abisi pena masana bi ke mutu no azala awa te puisque tamakabo tamamba banga voilà puis soki moi si ayebisi yo déjà bon ko douter te ko douter te ko bate ko non na limite wana masana wala za balanga jaba kala wana balanga jimu mutu waza pinga ko sala nga mabeti keba lisusu keba ya solo nde yango yo waza pinga ko sala nga mabeti keba so déjà mutu asi lobby c'est que place mon maï moi c'est ningani keba voilà en tout cas ezalaki passage moko très important il y a ko essayer un peu ko éduquer nanu ba inconscient au ba kansa ba na conscience parce que moi je crois que bazar na conscience té parce qu'il faut ça l'effort faut oyeba que non faut être responsable ya makambo zo sala pour la mboka oso sali erreur neti nga déjà ndengwana déjà ba nga déjà un an qui na de prison yeba nga na obunga siko nga pona bunga na nga yeba nga na obare na nga yo po na otika na nga ngoti na otika ngoti nga na trop ça mama ndengwana te aliyo sala ngoba na nga te nga na otika te pardon nga na otika na nga te en tout cas bandeko yo komela bino moi lelo tolimbisa kaka losambo omoni biso to te makamususu foko tsango makamba losambo wana te et pas mondele to mona ngole makamususu mbo tsango lo c'est parce que losambo wana nde yango ndemde biso ba putain de merde to wana ngole loyo losambo ba osala pour préparer moto comme aneti ko ngana banga nzambe yango fanatique non ya na sensité ba biloko wana bana ebele baza abusé mais au monde il y a des fois maman le quoi baza na papa te il y a bien zone nga protéger les balles na c'est-à-dire ba couvrir mabe au même mobali mo boazo toucher moi na ndako pour aller nga protéger les balles na non il faut ba meka ko éduquer bana on a même papa faut vous aller défendre le quoi na biso za ba papa to na bana basi faut bisa bana ke mutu moko ina ndako na bino alinga sala boyboy so maman ozo ebisa zo yo kate benganga yebisanga puisque ça normalité on a ebisaka maman qui parate benganga ebisa et ba maman mabe ba maman onde balinga siko basala ke bana na yo moko baso na papa bango te bo ba yebi ke ba bêtise ebele emsu ya kuvaka ba noko mo bo ina ndako bana ba ya ko ebisa ba maman malamu basa ba maman o ba vanisa déjà bana no bazo ba bango ke mutu nyoso okota na ndako o soka lobino ka likamo so toko loba yebisa biso ndoko na bana na biso bongo ba pesio ata bongo na tonton monto apesio mbongo la kisa au moins la moi non papa tel alors après ça il biso ce qui dit pesa na 10 euros wana vous 10 euros na yo zo oyanga ba si masu papa pesio aye abia peso 10 euros et puis c'est na ke pesa papa langa poso abina ke puis sa papa to na ke pesa maman te maman e baté et comme il y a danger c'est ça et comme il y a danger ya moto bi faut basola na bana voilà il faut basola en tout cas bandeko bokeba na bato boyamba na bato to yamba na bandako keba bato misusu mwana mutu mo so wa yepa na yo akindaka toilette mbala moko ifaki mbala ako marabu mbala ça dit pour ça ko suba mona nzele za kité de so komika pa la ke toilette keba surtout so dans la bana faut faire très attention et puis de toute façon bana bisongo neti ya basi ba ki parate ata mibali mona ga boye bu ayo suba na toilette boye surtout so l'accès des gens donc il y a mamba salité il faut ko keba place uzana bana na yo au kotisaka ba corps étranger à tout moment faut faire très attention parce que même en moto lobby lelo to lobby les chiens à bois la caravane passe biso lobby oyo à sentir que il faut retenir quelque chose dans ma moto biso lobby et le lobby awa a lobby nanu toza sauveté
o mato kita nanu oza sauvé na makambo yo po balu bazali balu ya kosakana te bazali balion bazali o baza ko parachuter ko nguluma à tout le temps pour bayaka ko dévorer pour ba mususu batala blanque non moi blanque non donc ayebi que eloko no sala oyo na déstabiliser famille oyo donc so meka ko sa eloko oyo siko mwana o peso azane mwana mo kizengize yango na fubo sola na bana mwana kebina qui fit d'honneur batu moko baza wana kana ba mibali ba obina bango ba fit d'honneur moi ba jeune wana bango bana peka ko toucher mwana ka ba jeune wana. Faut faire très attention. Moi, on a un choral, donc, baota la gueule de tolo. Avec un tolo et c'est coquille. Pardon, na bon de libino ma parents. Ils ont devoir na yo parents, on a besoin de devoir. Ils ont tolo la vie. Au moins, hein, tolo la vie, to sur la vie, na biso ya bandako. Faut faire très attention. Mutunyo so mutute, mutunyo so ndenge morote. Ya malamu. Sur 10, il y a un homme qui a 2. Sur 100 coups dans le bas, il y a un homme qui a 2. Les restes, il y a tu as sa confiance. En tout cas, merci. La bilan, c'est que tu as été le Bassouk à tous les services. Le Bassouk, il y a qui donc ceux qui ont conscience de mes médications bien, même la baba na biso. Basi na biso peso ba ozo conscience. Ba oye bande ni ya mi pe sa valeur ba nzoto na bango. Pour basi bana ba secret belé o biso to éviter. Voilà. Mais ceux ba ju conscience, ba oye bande wa pe sa valeur. Moi ça ko kaniselo na sala ki bo peut-être comme par hasard to nenga touchinga déjà na sedaki après à garder secret OK comme habitude. Mais so déjà o bani ko se comporter. Ya momoni ngala ina système moko na lobaelo moko imatanga moi trop biso za ba jara ba batu oyo tamsu na koza na ngampiaka eso les gars na nso les qui na nzela na peut-être au komi riche donc ya lo kwa to na ba bloko mo to transmettre à batu tu ko na loba boy pas moi si so za moi si nanga na linga na osala na linga ke au comme na niveau ya comprendre que mobali bien mobali te au vivre parce que moi si akanisa on dirait pour vivre faut mobali to pour vivre faut pas pesa yembo na mibali to faut balula ba yeba eloge wanza kitoko tout ça et putate il suffit qu'à la capable de gérer vie nae mobali mo pas ko ya o meka otushi yoza kitoko chez keba et ambalano ya suka basi ya bon baza basi baza ndingwana ba idike bana bazong sabana na nzela so to sala ba je mususu to sala entre biso na biso mikolo et to protéger bana et puis ba master o bozala ba yambi na ndako okomi na ndako wayo misu no sko ezotala mwasi ya muninga na wana lisusu misu no ezotala ka mwasi ya muninga aleki atali puta aleki bo la liste na misu donc ça dit on a misu bo donc ça dit au so côté de kuna na kata donc des choses ça dit bakanisi nyonso to esekei bambato andengwana il faut boyer bape nani aza vraiment nani pour voir ndako voilà c'est ça aza vraiment nani pour comme c'est nani voir ndako c'est ça so ezaka ki camarade to zaka nango mawa na poto mawa ya olali sana ndako eza 15 mawa ya olali sana ndako bazali organisation mobimba soko bengi titi et puis ba église bakenda osambela pe bala ça bango ala lisona muti pour ce temps ngana ozo ngana ko momo aleti ngaza plus que pasteur bandi ba biwana monte que dans sens de mais bravo na baba sio bazala so bandi bongo a dénoncer bravo pe na bana o bazala bongo c'est ça au biso to luka comme éducation donc on a zaki na ngo ya olobalelo yango wana bon bon mais ça biso boye mikolo yo to mando sala moi banalise boye moi trop par semaine bon nous biso bien notamment moi 2-3 fois pourquoi pas parce que ma camboza moi belé na société bon mais ça na biso moi boye mikolo yo to mando lo ba boye olé linga mugana zala boye ka na mlo barate en tout cas par semaine 2-3 fois na aigle to mando le ka boye chaque fois to meka koloba mi clair pe mbato pe sombo te belé pe so azaki angeza la somme po yepe yepe azana verbe azana accent. Voilà, c'est un mbote aussi, c'est un biseau. Mbote déjà dans Migler. Et c'est un mbote, Migler Pemba. Et toujours ensemble avec tout la tolo de la vie. Et puis voilà, Adams, protection à Banamboka na Zurich. Il y a objectif né à la CAC et fois 6 à Koulouna na Congo. Adams n'a pas si un mbote, na tolo de la vie, n'a pas pigé. Pour tout dit, on lui passe à Nebi Kozan à Kin.
bon séjour na yo Ricky Moussiana et puis kozana ki bon séjour na yo na VC mais bon yo to ebi déjà donc Richard Imama Banzo nous peut si mbote associé de la paix de tous les temps de tous les jours tous ensemble mon frère Rockman Ibanga après si mbote my brother tous ensemble oncle Nangai Mouzia Alexis Mouzia un peu Sanjili na famille Mouzia Jiva Bateka et bandeko tout ouais tous a rebellé ba famille Kitoko ba famille Fayette ba famille Kusangai ba famille Matongo tous a rebellé bino nyonso bozo bino yango wana peut-être basima Douve Moweni Douve Moweni na version mbote la bière des stars ouais Moweni la version mbote tous ensemble merci na bino merci na yo Papigel Douve Moweni moi la classe na biso Douve Moweni plein de bonnes choses la bière des stars. Voilà, merci Navandeko Bolandibiso. Je crois que le numéro Nabiso à téléphone est Zawana. Tous à peine besoin, il y a ma solo, BTM solo Nayo. Et expliquer bien, et ça la paix vrai. Comme ça, tu vois, peut-être ceux qui est poété, pourquoi pas. Nous avons bâti une mokili pour Namakambo. D'ici la boutique à Malam, merci Nabino Nyos, Bandeko Bolandibiso. Merci. Baope Basi Bazoka déjà dans Makambo, que tu as une solution. Un jour, tu as peut-être et sous force parce que les gens comme qui tant on attend sous nous avons permis de surtout dans makambo ce que le quand on dénoncer bateau pour bazali bazana ibelé donc on continue comme belango botika malamu tokutani à la prochaine mais retenez que chaque semaine tout le monde doit boyer na aigle même 2 ou 3 fois pour tout ça là on va développer ma cambo boy. Allez, tout le bel vie, bye bye. Mère Chantal grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoé na Iran. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka ma chérie a poto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya compliqué amore ya misto na kokate bomwane lekio mekana no mekola mama chéri na butu na lotio lokute lekio chéri ya munu mama kalangai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomande tumbu banyango boyoka ba chéri a poto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya compliqué amore ya miso na kokate bomwane lekio mekana no mekola mama chéri na butu na lotio lokute lekio chéri ya munu mama talangai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Fireze na Yverdon Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la lebiro, na motema la kole la sala ozonga vraiment la limité, palana la lebiro, na motema la kole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment na limité
nga motema molembise mpo ya kozela yo e nga nakufa kaka boye mwana mama Jean-Pi Mokutu na Kin vraiment la limite balanga na leliro na motema na kolela sala ozonga sala ozonga e sala ozonga e vraiment na limite Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Saïdjens la mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mama Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose nye Manda Mandalala na losambo Lipasa nanga kade Mama Nina na Deborah Diana Sumbu nazobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana boyi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Oligongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Déception Soki moye ezali osalata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Nilope na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba Déclarant Malela